Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Il est temps. Ngonga Ekoki ya komi libéré peuple congolais partout na quatre coins ya planète. Il est temps bandeko na ngai ya Kinshasa. Il est temps ba diaspora ya kolongola père. Bokoto, 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 Bokoto. L'air a sonné. Il est temps. Il y a commis libéré. Il est temps. Il y a qu'on se débarrasser na ba criminel. Il est temps. Il y a kolongola père. Il est temps. Il y a kolongola somo ya bato bande konangai. Yango na lekiawa na Bokoto TV. Bo s'abonner pe ebele. Nazomona bozokene malembe bosabone na télévision na bino talaka ke banguna bino mo bomoni banguna ndenge babimi ntango nazomba nobisa bino bokoto bobanomona ngo liseki bomona lelo banguna ya Congo ennemi ya Congo ezaka bakongolais. L'air est grave, l'air est grave. Bandeko bozolanda nga na France na Paris, tous les diasporas à France, les journées à le 17 na le 18, n'Europe ezali ville morte. Bolakisa bolingo ya Congo, bolakisa ki bozwaka mangwele, bolakisa ki Congo ya Kimbangu, bolakisa Congo ya Lumbumba, bolakisa Congo ya Chebeya, bolakisa Congo ya Rossi, naza na pasi ya liwa ya Rossi Mukeni. Congolo oya koya le 17 na le 18 te azandoki ya Congo na ba Itali ba bozandenge moko. Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, plus que grave, peuple congolais. L'air a sonné. Il est temps. Il y a libération en Bokanabiso. Il est temps. Il y a qu'à dénoncer. Il est temps. Il y a Kolongola père. Il est temps. Il y a Koloba vérité, peuple congolais. L'air est grave. Ba diaspora congolais, tout y a Belgique. Au bozola nanga na Belgique. Au vandaka na Liège. Au vandaka na Mons. Au vandaka na Anvers. Na Gand. Na Namur. Na Coutray. Na Charleroi. Na Bamboka Belgique. Botalaka isa ebele ya mike. O nyonso avandaka na Belgique. Ba médecin, ba infirmier, ba aide-soignante, ba tout. Il est temps, il y a libération à Congo, il est temps. Peuple congolais, où ils allaient démonstration, il y a force, il y a spiritualité. Peuple congolais, bandeko à Belgique, ba congolais à Belgique. Bon, mon année, bandeko musu bateki Congo, bateki mboka, likola 400 euros. 300 euros, 5000 euros. Bandokyo babande obunza boketu wayam. O babande koloba wo wapi bango. Basa ba okokata ko sa mobilisation te. Boyebi bato bafutaka bambongo na ba journaliste Kisasa po babundisa wayam. Ndoki ya Congo yewana zoya ta vidéo mokote. L'air est grave, l'air a sonné. Il est temps. Yakola ki sa force. État que diaspora, bandeko ya Italie, Espagne, Australie, Autriche, Danemark, bandeko nyonso ba Congolais na Canada, où ezali événement du siècle. C'est une grande événement du siècle, ennemi à Congo, oya teki Congo, na maboko batutsi, o lelo tozomona bandeko na ye, bazomona ndeko na bango, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Peuple congolais, l'air est grave. Ba Congolo bazali na Brazzaville, na Pointe-Noire, na Angola, na Luanda, na mboka ya Laura Sokoko. Ya Laura Sokoko, Matissa jet na yo privé, boko no tuta pina Félix Tshilolo na mabundu minene, il est très vagabond, yoke bagage politique, c'est un traître criminel. Tshilolo zali traître criminel. Okozala terre le 17 tokunda yo spirituellement okomona makambo ekoyela famille na yo soko olingo ozwa bakongolais
okotisa bango na saki na bandeko no batribaliste likolo ya 400 euro. Bakongolais bazokufa na balhôpital na bayumbi na babutembo beni bandeko bazokufa barefugie Angola refugaka 160 000 yo ozopanja ba 400 euro ozosomba bato mpo bamona oki oza très populaire okozala confondi le 17 na le 18 affrontement wana ekosalema esalema nano te. Yango na bolimbisa ngai peuple congolais bakongolais boza na Afrique du Sud naza na bino tu oyo bozali kuna naza na bino elongo naza kopartage pasi na bino bomona baprésident tout ya Angola ya Mozambique ya Zambie ya Nigeria batie bavio na bango pe président Nigeria atie na mbongo pona apesa bandeko na bango tango bazokita mais bomona bakongolais yoke l'état n'existe pas tango na yebisa bino l'état n'existe pas bino bakongolais tina siko bozo comprendre te bozo comprendre rien boza peuple ya ndenge nini peuple mobima na 21e siècle boza toujours na bonyama bozo comprendre te que ngonga ekoki il est temps ya ko débarrasser na bato ya IDPS na ba occupant yango wana peuple congolais merci mingi nakumisa na tata Nzambe merci tata Nzambe yo pesa biso mabela ya Congo tozala faible te tozala ba esclave te osopi richesse na mona na mboka te na 11 régions pétrole na pétrole or na or diamant na diamant cuivre na cuivre uranium coltan colbert forêt mai mais peuple congolais kokomela mai te peuple congolais kokozwa courant te peuple congolais azo prier par ba pasteur magicien peuple congolais azo préféré akoma esclave peuple congolais bola muka ko bandeko na ngai ndeli bozomona te ndenge ni bozomona te bandeko boza na njili kibanteke Masina Kikole Maluku Kingabwa Matete Lemba Mongafula Cité Salongo Cité Verte Cité Mama Mobutu Mbinza Ipen Telecom Mbinza Pigeon Mbinza Delvo Kitambo Bandal Selembao Bumbu Ngiringiri Kasavubu Yolo Mombele Limete Barumbu Komina Kisasa na Lingwala na Gombe ndenge nini bozwa komona souffrance te ba Rwandais ba tuti ba bloqué bino bozwa komona binake ba criminels les assassins bato ba memi mboka na violence baza ko diriger bino ba botoli bino pouvoir ba botoli bino na 2006 ba botoli bino na 2011 ba botoli bino na 2016 boza komona ngo normal bande konanga ezolekela ngai ezolekela ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple naloba na monoko nini po peuple ayoka yango na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC les rois du Congo parce que toza ba chrétien o toi kitaki na nguya nzambe respect ifezala o tu basalela ki nzambe lelo biso to saleli nzambe ife respect ezala to beleli makila papa Kimbangu kolo histoire kolo idéologie kolo mulimo mvuluzi fumu Kimbangu oya kitaka na nguya nzambe oya yebaki liwa na ye na 1921 bakangi 1951 ayeba liwa ki alibisi bagarde ko bazalaka bina okufa na 15 juste pa akufi na 15 juste ba Patrice Emery Lumumba balikote ba memi etina Katanga abanga liwa te alobi bakokomi histoire à Congo na France do ba makila Lumumba ekende pamba makila ya ba mandrenderi ya bakanza ba noiriti ba mama Kipavita batumba ye na aja 21 likolo ya vérité makila le moloto ya Floribert Chebeya Fidel Bazana Cédric Nyanza Paluku ndeko na biso Paluku babomie batumbaki na moto babomaki na Goma Katia 28 morts na Maloko ba makila kamuna sapu chef coutumier akamuna sapu bakata ye morceau par morceau po aboy ko se soumettre na ba Rwandais batuti mais yo lelo Félix Tshilolo
okobengi ba Rwandais ba partenaire ata bino moko bandeko na ngai ata bino moko bozala na place na biso. Félix il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement na maboko ya ba Rwandais, Sénat na maboko ya ba Rwandais, ba gouverneur ya na maboko ya ba Rwandais, premier ministre ya ba Rwandais. Il est temps, peuple congolais, il est temps de comprendre. L'air est grave, plus que grave, bande konangai. L'air a sonné, bande konangai, l'air a sonné. Bozo bitumbo li se kite, l'air a sonné. Yangwana bande konangai, koma tokotika mboka ndengi wana na maboka ba criminel. Grand pays y'Afrique centrale tokabi yango kaka ndengi wana tozomona kala bandako na ba émotion na ba makambe belé nzambe na ngai Seigneur fungola peuple oyo ba fungola cœur peuple congolais bo fungola mitema pona Congo notre pays mabele zaka moko talande bazo kunda biso na ba Belgique na ba France ese Congolais ese toyaki apo ba kunda biso libanda tango tobimaka na balemba na ba matite na ba komina toroyaki koluka metala ndenge tozo tikala na cimetière mindere lobi okobosa na pe cimetière bazwi libulu wana bakotuma miku wana. Peuple congolais, réveillez-vous bofungwama bana nzambe bofungwama bandeko na ngai bofungwama ezali sudi kamba ko bomba te. Peuple, nous sommes en guerre. Yangwana la zozongela likambo oyo elobi atande kuna ngai ya Laura Sokoko mais yo Félix Tshilolo olobaki bécole gratuit bécole gratuit mais il faut zala mutu ngoka polele ndengona mbinga ya mobalo ka Goliata mutu kaka polele vide yo lobike na limité na école nini oya limité wana na première ya catholique soki c'est Raphaël so na limité wana mais au futi ba maître te mais ozolo ba école po catholique na ndenge na ya tambusaka ba élève na ba maître ninga futilaka protestant azana wa système catholique azana wa système kimbangisa azana wa système et c'est l'état de l'école les ala boboma ba école tout ya l'état ba école muso ba kitega itaga commune ya Kisasa ba école wana kutu ekoma nango ba magasin boboma ba éducation mais lelo yo ovandi boye ozoloba ke ba école ekomi gratuit mais muto a malade oza fou. Tu es fou, Félix Tshilolo. Ozali Boma, il est très bourrique. Félix Tshilolo, il est très Jeannette, il est très Zoé, il est très Kanambe, il est très Atabino Moro Betidia ya Ineken, Bana Ineken, Bolo Belanga Plaso, Negani ba il est très ba bourrique bona tête à pays. Zoba moko boy, Polikola tapis rouge, Talane bande kone ba zobe tere maboko. Ozo corrompre bato bazo souffrir obimisi ba millions de dollars pour baton di sasal bande kona village pourquoi bazalaka ba tribaliste bazo mona kende kona bango ateki Congo ateki mboka na biso awa Jeannette Kanamba kikolobake Jeannette Kanamba lobike 5e langue mais Félix Tshilolo yebisa biso 5e langue wana Jeannette est salité à moi si microbe ba molé minero kasa joueur à rugby oya beta na Irlande tale longa Jeannette toute salité microbe mino jaune solama peka Jeannette Kanambe zoba ya Rwandais toute zoba ya Rwandais toute do biso to do ba Rwandais tout ba reposer biso ki na Rwanda na kata Congo mais peuple congolais sili pe bande kuna Kisasa ba vani bonete eloko ezate mais peuple c'est grave Roubero azine de konaye
noko na yauti Rwanda Kigali aiko komise chef coutumier na mabela Kimbamu Ruberwa ekosimba te mine tona na monoko kambenga salité ya mobali microbe ba Rwandais moko bo ba ko dominer biso ba bantu ba tuti ba utana litré ba ya ba botola ba utu Rwanda ba mais quel pouvoir au ba Rwandais bazanango ils ont dépassé nga ba Rwandais. Quel pouvoir au Rwandais bazui donc Rwandais bazui support famille à Tshisekedi basami badi banga ba Bruno Tshibala ba préparaka ku Félix okokufa mabe Félix Tshilolo okokufa mabe na Goliata okokufa mabe Félix Tshilolo okokufa mabe Félix Tshilolo alias Tshikololo le corbeau erera Bande Konangai, l'air est grave. Yalora Sokoko, hôtel de monnaie HM, millionnaire congolais, moitié angolais. Yalora Makambo ezali kambo ya mabele. Kobanga moto moko te, na ko soutenir Yalora Sokoko, nanko, po aza politicien te. Aza pétrolier, asalaka bilanga, ba pêche ana ba bateau de pêche combien de millions mboko ka Angola ba sanja kambisi toza na besoin bateau a boilobi na Congo ba kutira biso ba bateau 1960 à 21e siècle mboka ezanga bateau de pêche toko no so ba kambisi ke pa ba pêcher na Kikol toza na fleuve toza na rivière toza na ba lac 59 ans après l'indépendance pas de bateau de pêche Congola salanini Yalora Sokoko Congola salanini naza kubituna ndeko nanga Yalora Sokoko eske Congo na ebite mboko ka Uganda epa atucho Yoweri Museveni oya bomba bato na Kisangani oya bomi ba Congolais yena Kagame na koma na Uganda talambisi nazado bazana bateau de pêche Gabo ezana bateau de pêche Congo Brazzaville ezana ba bateau ndenge nini et puis bozole là ça fait ezomona na te tomata mbuma ezole na emona na te makezo mboka mumba bato balona kate bato baboya kolona bila ba pêcheur bazalaka te kuna kaka pasteur musicien danseuse motatéâtre mboka mumba bato diki peuple mumba sekaka kaka bokanga na okanda te nazo pesa bino kanda me bozo continuer ka kuta théâtre nazo pesa bino kanda bomona kokobi na 59 ans 60 ans 65 ans otikala kolia mbisa mboka na ote grande nation ya Nzambe le peuple de Dieu qu'est-ce qui se passe il est temps ba Congolais il est temps bolo mwana distraction peuple congolais bon comprendre pe Nzambe Nzambe aza fainéant te Nzambe aza guerrier Papa Kimbanga azalaki guerrier Ale Moloto guerrier Chebe ya guerrier Arma Tungulu guerrier Rossi Mukeni guerrier ndenge mo bomona ka ba David ba ka guerrier Saul a dit David pona ndimo za makasi keno bomelanga binemisa David aboma desa lelo bobaka basome ya David bino bakongoloka bolela David aboma binemi ya Israel desa akene na guerre yo pasteur nini pasteur momba kindumba pasteur momba division lokuta mensonge ba faux prière na bozwi mpe bakongolais faible en esprit bato baokende ya kuna koyoka kaka masolo ya David Samson azalaka makasi sikoyo ndeko na nga na zone direct nasisa na bengao na zone direct ndeko na ngai David Samson azalaka makasi sikoyo akokutana mwasi moko Dalila sikoyo tango alingi Dalila mingi après Dalila gouverneur on appelle ça ba or na makambo ba yeko kata suka samto yebi et seulement eza histoire ya Israël rien à voir na Congo Jacob
abotaka bana na ye na Leya mibale Joseph na Benjamin siko bana ya abotaka na Rachel bana ya Leya baokeli Joseph mutema mabe po azalaki na étoile babwakaka ye na libulu ape balobi baboma ye te batindi ye baki oteka ye na marché moko ezala na Egypte siko Joseph likolo akolimbola bandoto siko Joseph akomaki premier ministre toyebi masolo akala wana toyebi Esther Adassa azalaki mwana ya ndeko ya Mardoché abokolaka ye après baye kokanga ye na ntango roi ya Perse roi Cyrus abengani mwasi na ye baye kokanga basi nyonso bazalaki wana roi Cyrus apona aye kopona Esther Adassa akimaka mbango kotia veto mpo mobali na ye ake lobomba Israel toyebi apôtre Paulo azalaka assassin siko baki okutana na Jésus na nzela ya Damase siko Jésus abomaka ye miso bake babatisi ye apres apôtre Paulo akomaki kotatola makambo ya Seigneur Jésus Christ akoma Nouveau Testament. Oui toyebi siko yo pasteur oyo muku na mutu munene mino minene lokola ya ngubu yo mutombo kobimisaka basika magorodo miseleketa bozomona ngo te magie bandeko na ngai Moïse mbi azoloba olaloba au nom de Jésus azoba au nom de Gege na église nekunaka bata village na ye PD bozomona ba Marcelo ole baloba makambo eza en face na Bible balobi nini mopaya akoki kodirige bino te bakoki kobotola bino mboka na bapaya te mais lelo bapaster criminel wana basasin bango tu bale na bapaya bandimi mboka etikalaka paster tomoni mpe mamolangi na papolangi bakete tomoni mpe mochebele autokufa paster mochebele na Belgique kuto bapoisonaka ale moloto mbali boso atiki nyonso atiki église bokosila bino nyonso etaki bozo comprendre te ke ole bowela peuple bozo livrer peuple na bino likolo ya mbongo botikela bana na bino baeglise boza banzambe te boza banini depuis ka bacongolais bazobenga bino bapaster banzambe obiki ezodepase ngai ozofukamela moto aza na chere lokola yo ozofuka mokoma faible en esprit peuple congolais. Il est temps, c'est le moment de la repentance. Il est temps, il y a que débarrasser naba criminel, naba occupant, naba accompagnateur. Bozo que nous tournons dans l'église, bozo kapeli lobango kuna elo kezate. Yo mosala nzambe okutana Jésus. Oh, mokolo ba vérité. Obi moto aza mopaya, auti wapi. Ndeni bomonika moto moko parachute aye kokoma président solo na bino te bato filmé babatebele lakisaka ye français lokako akomolo ba bien bino bozotaka français ya il est très bourrique ari di politique mais nombre ba mort bona tina nango te mboke kufi mboke kei bona tina nango te yango na peuple congolais na lekiawa na ebisa bino ke les 17 événements du siècle. Peuple congolais, les 17 bandeko ya France, boa ko ede biso awa. Diaspora congolais à France. Bo tout basa ba congolais. Diaspora congolais à France. Boa ko ede biso pardon. Boya. Bandeko Allemagne. O bozana Luxembourg. Félix Etilo la tekimboka. 15%. Ateki Congo. Ya edi naza en direct. Nasisa nazo benga. Ateki Congo. Peuple congolais, to komisiko bitumba, ba Rwandais ba batami babi kota kancha chikuna. Na avenue Chachi soki nini na Gombe kuna bango na bango batonami. Kuna epa ya Bisengimana na Mofreri banguna epa Ruberwa avion o Félix Akitisakana avion ezongaka vite. Peuple congolais, est-ce que bozomona te peuple congolais avion ya ba air rwandaise wana
eza kokiti botuna bato na aéroport andini avion ezokitisa batuti bazokota. Donc d'ici là bakolongola bacongolais tuna batravail omoni moseve peuple congolais bolimbisanga bana inikili mutu bazobenga ngai bazolanda ngai kuna babina continue mais bino fe bo bana inikili fe bo mi libéré ndeko na ngai avion oyo ya Rwanda ezokitisa ba Rwandais plein peuple congolais. Félix Tshilolo ateki mboka bandeko na ngai. Félix ateki Congo botelemela ye boya totelemela ye tolakisa tokwesa ye tokanga ye awa bandeko na ngai. Tshilolo ateki Congo na bandeko na ye ya village. Yo somona Martin Fayulu ayaki a corrompre moto te apesi moto mbongo te yo moto komi roi ya bandeko na yo moto batie ba fabriquer na ba Rwanda o dépasser mbongo aponani bakatiero na ba mama kala na ba jeune moko avandia azalaki moto na biso to banomela ne masano oui moto afu il est très bourrique de naissance bourrique mutu muneno ka mbimbo mutu muneno ka mondenge ya jaune oezalaka na mbandaka ekwei na epo eteli mutu muneno ka etuka ya mbila uti na boteka na fandri ya boteka mutu vide toi tu crois que bozo yiba mbongo na Camero aza maladi bozo yiba mbongo 15 millions bino kasa biso tokobanga bino namoni moto na bango moko azalaki soki ministre occupation Ilunga je crois a garçon moko France abenginga lelo bokechuwa yambo nazoya Bruxelles toko ngame ozazoba yo Ilunga oyo ifala tika ya pona bete ne ponda na bete na bonuna 5 kilo na ngai na kingo wayambo nazo koluka na kutana nayo yo traître criminel famille ya ba traître ya ba ndoki ya ba vampire bozumbo kaboka bokutana est ngana bezo na ebisimo kinga boketu nazo luka bosombela ngani po wana zana ngai bien awa nazala ngai bien peuple congolais mutako sabino te babundisi ka mbula na mbula yazo akarisa ke garçon na soki Ilunga na teka komone po na ebiye azamboka mona Félix Tshilolo benginga lelo na ko beta o mabe yo na ko sopi na mino ne kenenge pour comprendre abenginga boketu yambo nazo tokutala ndeko ngabi tu finayo bino bosi boponi kana bino ateneb yo ko lokutala nzi yango na komi na television nga na ndako soki na okindala na kosenga ya loka sokoko après ba cédé a semaine okuna nazo zwa dipi ya loka sokoko azo sombela nga dipi bokomona ngo ya loka sokoko azo sombela nga dipi na olakisa bino ke peuple congolais poso ndeko nanga somenga loko na kobomba tena bi ndeko bandeko tala yango na lukaki album esala 8 ans ebimaka te kangama na studio mbongo ezate ya loka sokoko banzembo wana ya ba Rosi Mukendi akila foti oya bokoto soki 9 chansons na préparango sa evana na studio mbonga kofuta kosa mastering ezate ya loka sokoko atini mbongo na kotisi album studio tobimsa 2000 CD to kabela bino po bobet gratuit na sengi moto te gratuit pona bo tiango na banzembo bo changer peuple fait beau changer il fait beau changer bande konanga il fait beau changer boka Congo mawa eloko lina kozanga soki na zangi lelo lobi na zanga ki melelo na kozanga te ndeko nanga mobala azali pétrolier azali na lobi yango na nko na lobi po na tikeli bino no ba politicien na bino bozwa bango boketu basali ye boye boketu baso do bonyoko linga bokazenga na za moto moko nazo bunda pona matériel melelo bosuki ya loka sokoko kosa bokomona peti ndako na kolakisa bino bomona ki nzambe asalaka na air na ye
ngala wela kelo kwa mutu te peuple congolais ta on a bandoka bato bazo attaquer nga pe bozolanda natanga bi peuple yo peuple bobo sadaka bola mo moto peuple yo quelle sorte de peuple ya moni nzamba bi bokoto l'air est grave l'air a sonné il est temps les 18 les 17 dans les 18 to kabola ba cédé to kabola na Château Rouge et ko kene Londres partout tina ba Canada tina Brazzaville tina kisa bato bakozo ba CD wana ezali nzambe apesi ngai mosala oyo gratuit ngapi na kopesa bino gratuit peuple congolais soki moko to placer na ba YouTube o bazwa kite bakoki ko télécharger yango $1 wana pas de problème mais pour le moment lo oyo ya loka sokoka bimisi 2000 soki pe tamboli mbango ya lola sokoko pa ko bimisi 2000 tolingi penda bo bando ok mosala bozo kaka yango na yango ozozo po egumate bino nano colère tane bande ko biso bazo kufa na Afrique du Sud na miso ba diaspora Belgique ya France ya Londres ya Canada tout est normal ka ba émotion nda so balobi to agir bozo banga les 17 Congolais akoyate na 12h na porte na mine soki tozalaka 100,000 na lingi to mona yango 2 jours wana peuple congolais na mona bino 2 jours bo pesa ta nzambe courage ndeko langa nzambe ko sali soute na moni petit na ngai papi na Anvers nzambe apesi bino mboka na bino apesi bino tout tozo kufa kaka ndenge wana na Kinshasa bato bazo kufa na typhoid na malaria dipirone pai bangungi salité poubelle mais bato bavani na bango motazo de fama pa motavani na ye tout est normal peuple congolais na ebité na lobana monoko nini ya loka sokoko pour peuple a changer yango tolobi les 18 na tongo tokolanda na maison oya cinquantenaire kota ya bambila na bangwana toko wolola ye nano les 18 na 13h30 à 14h biso tu na place Ezer kota Roi Baudin na métro Ezer wana nde place tokokita tosala face à face dans l'état les 17 tozokunda yo Félix Tshilo tokokunda yo oteki mboka na biso barwande basukaki oye kaka oyiba famille ya miyibi Félix est moyibi illettré il jase des faux ya diplôme Félix ozali illettré million fois ozali traite okokufa na nkombo ya tata nzambe soki Kimbanga azalaki prophète yo leka inaneo soki Rosi Mukende bale moloto ba Pasteur Lukusa ba Mamadou Ndala soki bakufelika Congo Félix Yona Jeannette na Rubera na Moïse Mwarungamu na Zoé taba kimimbangu bakuno tia Zoé gouverneur na Lomami kuna baza ko préparer peuple congolais baza ko accélérer makambo kanamba bana kobanga kosana se Félix Abingbo ngai ba congolais baba zoba biso famille na biso to nyatela bango ndenge zawa na kozo appui ya bande konangai o ya village ya majorité ba Kasai pa ba Kasai no so mais majorité na lobité po ba Kasai non bande kumswa Kasai bazo sepelate mais majorité na bango tout est normal pour na bango bazo mona ndeko na bango na tapis rouge bazo mona ndeko na bango na avion ya minime ya lora soko tombola na avion noko ndeko na ngai alora tombola avion na yo tanga ko décoller kan aéroport ndili tout aye na likolo obete makofi ninga komi oka nzoku obete beponda ndeko na ngai ateki Congo ekei ndeko na ngai batuti tala bato ya Robero bakomi ti barwande o bazokita na avion na zongeli pour peuple congolais mémoire courte avion na eyaka na barwande ezongaka vide pour le but congolais que nous na Rwanda ni bana des richesses matoki makemba na bangi Rwanda yana bilanga bangi
talaka mboko ka Rwanda bakangama na Congo me bana kortate bana orte po nzambe abwaka peuple wana ayebaki ki ba peuple moko ya vengeance ba peuple moko molimo ba bana satana ba Kagame amelaka makila peuple congolais Kagame abzomela makila ayebisi Félix ntango asine bako j'espère mais c'est Tshisekedi doko respecte bako yango nazo respecte peuple congolais botiki Congo kaka ekende kaka boye botiki Congo kaka boye bandeko na ngai est-ce bozo comprendre les dégâts oyo bandeko na ngai lebiso bozomona azoleka théâtre na bato mosusu mwana répondre bato ase eza te botalaka finga no ngai mais sala ba vidéo contre ngai eza temps na bino il est temps mais lobby lelo te lelo bozo renie mais yo ozosala video ndeko na bino akomi soki roi soki mokonzi nini na Congo mais bozonga na Congo bokono sala apesa bino misala botika biso libre awa tosala mosala kolibere Congo bino ndeko na bino akomi mokonzi aza na parlement ya Félix Sénat ya Félix ba gouverneur ya Félix imperium ya Félix mais bozonga Congo boza libre les gens de IDPS bandoki oh zoka de bozalaki ba escroboy tata nzambe merci ndenge obimisi famille bokokufa bino to omoni famille Tshisekedi bokoyokaka nkombo wana esu na Congo te ekolimwa kombo wana ekolimwa ekodisparaître kombo wana ekolimwa yango wana bandeko na ngai nabengi badiaspora ya France bana Londres Allemagne Luxembourg Hollande bozwa courage boya autorisation tozwi boya tobunda na bino ensemble tu humilier mwana mobali oyo ifa zwa humiliation mwana mobali ifa zwa grande humiliation ndoki ya mwana mobali oyo tala bango na bazoya boketi tokobeto Kagame bobetele maboko ngaza esprit ndenge bolembongo wana ndeko na bino taka omela ba whisky awa azosala na poste à gare de midi azolivre ba journal azoteka ba pizza azalaki na kome estce mwasi nazalaki aide soignant ata Denise rwandaise estce asa Kabila bino bakati yango le bien mal acquis ne profite jamais boko profiter nango jamais tout est vanité de vanité de vanité Félix Tshilolo osez le côté Félix entourage kabata village nayo quelle sorte de pouvoir quelle sorte les pouvoirs satanistes gourou okokufa mabe libumwana molai okomi amontabenga Bishop Élysée na Afrique du Sud mbote kulutu Bishop Élysée yangwana yaloga sokoko na lekaki awa bandeko na nga nyonso na pesi mbote pa ya Tracy Mbelenge na Claudine Diasuka Papi Ken Tolobela vie na Steve Ingénieur Malungwene na pesi Steve Malungwene na pesi mbote yaloga sokoko bandeko to bolande ngai merci mingi ndeko na ngai na moni bona confiance na ngai na bo bazofinga ngai bolanda bango te to na tawa na teta et comme de appeler les vérité moi je crois que lobby beaucoup l'événement du siècle tango biso to lobaka to salaka to sala muta otia biso nil part za libre na esprit na biso lobby na kilo ba CD na kati izini ekoya na ndako na kolakisa bino na 21h ndenge tozwi ba CD mtu na moi a partir akuna na kolakisa bino nde ba CD ezokota ke yaloga sokokalo ba première étape ba CD ebimi deuxième étape bokozolo ka moto troisième tozo ke étape par étape mais tozana kata bitumba tokozonga simate tokobanga moto te peuple congolais bozana confiance ya bitumbo tozana ngo bato ya Félix bazobenga nga boketu tokutana ngana kokutana bino batamakila bona poison mais seleketa bozo tambola na mi seleketa ba rwandais
na okutana bino te na kutana bino kala na kimaka bino ava idps na kimaka bino ava nayebaka ke bosi bole mbongo boki bilengi bole supa ndakala bole soso mobesu na lumba na fufu akakoto bokelengi na pondo amai na misili bozobenganga nabe oza na soni te yo ilunga zoba moko obenginga lelo ntango ozalaki ministre ya diaspora obenganga te lelo obenge mpona kutana na posa nini kobengaka nga lisusu te botika bato bazobenga wayambo tokoka kokanga yo na monoko zoloba boye sali te bon tozwa kokanga yo tala bazoba ya bato ya idps oyo sali te minoko solo masasamba solo ya isimbi tokoka kokanga yo tokozongisa yo kongo ça na dérangeaka bino vérité en face vérité en face peuple congolais bobanga moto te bobanga gouvernement belge te français te anglais te boza libre awa na kata poto boana droit ya kodefendre mboka na bino le 17 peti na ngai papi on veste kozanga te donc bozala wana honorable camionnette mbola descendant Fumukimbangu Achille Mboyo na Londres bozala honorable camionnette mbola descendant bozala to mona bino trop c'est trop yangwana tala peuple congolais mikolo bokomona na se Rafayette na limité kuna ba mettre ba ozila mbongo ba futa Félix Okene escroc ba classe gratuit okasa yo moto tongaki ba classe wana okofuta ba mettre comme po ba soda ba zo rappeler $100 te ba zo $60 par mois mozazoba okosa mo ekolo na kanchachi omonike tala na sale ekolo na kanchachi donc okasi kanchachi za Kasai mais kena na Kasai kuna na village na bana batangaka na mabele na mbandaka na mabele na bandundu na mabele na likolo ya bwato peti na Christian Bosimba lakisa kene na ba Congo mozazoba yo mona Tshisekedi o matama minene monoko solo loko mukinza ya nkoba ozazoba ba classe ofele otondisi ozwi avion ba Rwandais esalaka rotation ezoka ba Rwandais bayaka na Congo batondama na Congo ozo ya classe ofele okokufa mabe yo okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe yo okokufa mabe chilolo okokufa mabe na kombo tata Nzambe makambe famille na bino tuna Bogise Kabuya na omosusu secrétaire général ko vice président ya parlement ye moko abomaka mwana na koso baboma yo bina babomeli o mwana po okosala bato boyebo kosa te ba yo moko lekisi mwana nona bakisi ozolo boba bazembiki mwana nona kingabwa Jama Kabundu kotela métis raté Nicolas Carolite métis yangwana bokulaka yaloka sokoko bitumbo tozoke nango likolo kobanga moto te bokulaka ozali moitié angolais moitié zaïrois wana droit ya kosoutenir bitumba oyo toboyi bahypocrite tolembi bahypocrite yo nano kwa kobangisa yaloka sokoko bahypocrite bato. Merci ba congolais nyonso bolandinga na moni téléphone fena changer téléphone ekomi kilo merci mingi yaloka sokoko nzambe abatela o partout ozali batutu bolandinga na Facebook merci bo partager yango o bokozwa bozwa po moto na besoin mobilisation mais bobo sala te ko s'abonner na Bokoto TV na kase su bo s'abonner to koma mama na 20 000 bo s'abonner mingi bande kunanga na Kinshasa na France na Canada partout bo s'abonner bo triquer kaka loko à rouge bo saka Bokoto TV bo triquer bo s'abonner très vite. On a besoin de bino. Merci mingi bande konanga.
tokutani le 17 na 12h na porte na mi tokaba basede ofele, le 18 na tongo tokolanda chilolo na pokwa 13h30 à 14h biso tu na metro ezer pona kosala sitting. Nzambe abatela ya Laura Sokoko. Merci Ingeta.